bato ya zolo ba rotinda biso to finga bango sur le plan organisation est-ce que baza niveau fali na ndenga succès est-ce que baza niveau fali est-ce que na ndenga ba contrat bazwa ba contrat niveau moko na fali est-ce que ba disque na bango était kamera niveau moko ndenge fali était ka disque mutu atinda ba fingele batu oyo peut-être ba leki na succès so batu mo bo fali aza likolo par rapport ya makambo donc na senga ndeko na biso ka ya mwasi wana libata wana munene wana aluka succès na ye na ndenge azoluka aluka succès na ndenge mususu koluka succès ya ko forcer boye ya buzoba boye za na sens moko te wana za koluka succès moko boye ya buzoba yo mwasi munene libata munene tout ça ozoya ko pesa ba diffamation ya ba information na ba internet kozala na Karine comme Karine azanzambe na ye ça va to boite est-ce que ngana boyango Karine azanzambe na ye on s'en fout est-ce que ngai na boyango donc c'est ça mais qui a quelque part parce que totali ça rate tout ça muto aye que pona bino bo mais na F victime sera lobby en sait que peut-être à mon rango non omani nga kotangela nga kutuba kombo ya mwana anate parce que ba biloko azoloba eza ba bêtise est-ce que ye pena ya F victime ngona na ndeni na habite na nyangwa memaye asola na nani po mutu o pena osala na F victime. Il faut premièrement, aux un numéro et dit badiata bokomé lanaka. Approuvé bino kasi, directeur ya marketing ya orchestre on les a dit badiata. Approuvé bino laxata testo oh yena dit badiata bazala ko pesa na taba bonsoir ba bonjour ozawa pi expliquer biso. Pour ceux qui ont le orchestre fali bazala ko tinda e kende loba boy. Alaxa bino ta message ya dit badiata. Pour mutakotinde eza edi badiata parce que approuvé bino ka sala ça conversation nini ya sa sola na edi badiata mobala na boduka ozomo atenge na mona kutelo ko ya répondre ezate po mutu mo boy o ya pe mondango o yebi ndenge ba posaka mutu ba question te o yebi ndenge ba sala ka émission te so ba ko s'intéresser na nini CV na yo eza nini pour pas s'intéresser na il faut attendre moi CV o yamba ba musicien nini température bayeba eloko nini sala ke sarato la alonga F victime akomana na team wata est-ce que ngapena na yebo émission mobimba na yo fan de la combo ya libata mo bo bando tuna ba combo libata soit to kata na so émission nganga na kin kata émission to bete o boye afingi bino bozaka na numéro yo ozaka na numéro falite ba plateau fala sara boyamba bato oyamba fali yo mote quelque part peut-être baki ka sarato la na raison. Est-ce que nga pena nde na boy na koya pena na zui na répondre un libata pena ya mwasi ya bongo un boula ya bongo nga na ye o poser nga ba question na bando répondre libata ya bongo vraiment mutu mwa boy ana CVT ya mba mutama longa na vie na yete nga siko na ya na bandi na nga ko répondre si ke batu msu ba pas fali boy rende mission ya boma fali mais non poser nga ba question ya bien o tu na nga soki autorité soki nini mutana ma colossalité na poto place afin des athées afin de passer à jazz après yo zotu na question ya bêtise na habité atie tanya mabedi micro pitana mabedi abiso bilongwa na lingara site na binote bozaka na problème na ye bon ye moko fiona yebi place na lokote ya ponga na lokote ya lokota na kati ya zando na lokote na kati ya zando na bi moi ba tatouage no eza bien na mema ya internet donc soki ye lelo azo ignorer fimbu na fimbu yenda wazala modi ayebi ndenge na lokote ayebi ndenge na pesa stratégie ayebi ndenge na salisa ba micro balader na bazandu na ba fazer ya yebi aboya na eme ayebi so ngana ko bando zwata na nga nalanda mutu mo ba pakola choko ebele ata yo moko monatie botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois Congo Température TV.
Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette La Fleur d'Amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Yaya Tobina, Congo Température. Et y a mon pépé Asika. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bienvenue sur votre chaîne internet Congo Température de Maman Rosette La Fleur d'Amour des prix Allemagne. C'est bien moi Dorcas Bolokoko, la branchée de la presse congolaise car on a toujours pour nous communiquer une information selon actualité, selon des mamans qui moi analyse mon la maman de koleka tomoni oyazaline de konabiso ya moi si chroniqueuse lokola biso Sarah Tola mamba lobi pour na ken penana manique de John qui fali pour paner mutatinda rabango ba finga batu donc yango total qui te le non il faut que tu routes en peine ken il lobby peut route dans une manique de John pour ba le belabi aussi c'est vrai qu'il fallait pour mutatinda rabango ba finga pourquoi peut-être batu msu va confirmer yango parce que Sarah Tola pe azala qui na F victime qui n'est pas fallait pour patam si yango batu ba oui azana raison parce que pas utaki kuna mais le lot ozana ken piana oyo wapi to ko solana ma solo etali ba propos teni ya Sarah Tola. Bonjour Ken. Ouais, bonjour Dorcas. Bonjour bandeko tout balanda biso. En tout cas na pesa premièrement na mbote na mama si dejima pata mama pasteur. En tout cas ba mbote belé na prophète Emmanuel Dodi, prophète Moïse na Londres na pesa ba mbote belé. Toza wana onela. Voilà, moi merci na Toto Radjabou, hein? Toto Radjabou, moi la maman et nana, mon Didier Pio, l'office Kankala, le roi de tous les bâtons d'Orichi Kapinda, Mobala Mwindou, mais qui piana, tu évité. Parce que tu as été bazo quoi affirmer Mambo Sarato la lobby, qu'il fallait pour pas mutatin d'Arabino, Bofinga Ferrigola, n'héritier Watanabe, n'a évité. Est-ce que c'est le coup de tout ça solo? Bato ya zolo bagoti ndabiso to finga bango sur le plan organisation est-ce que baza niveau fali na ndenga succès est-ce que baza niveau fali est-ce que na ndenga ba contrat bazoka ba contrat niveau moko na fali est-ce que ba disque na bango était kamara niveau moko ndenge fali était ka disque mutu atinda ba fingele batu oyo peut-être ba leki na succès. So batuma boye fali aza likolo par rapport ya makambu. Donc na senga ndeko na biso ka ya mwasi wana libata wana munene wana aluka succès na ye na ndenge azoluka aluka succès na ndenge mususu. Ko luka succès ya ko forcer boye ya buzoba boye za na sensi moko te. Wana za ko luka succès moko boye ya buzoba. Yo mwa mwasi munene libata munene tout ça ozo ya ko ba diffamation ya ba information na ba internet. Donc il m'a trop. Luko soigner na nous couf. Hein? Luko soigner na nous quoi encore? Tous les cas. Voilà donc Lucas soigné corps Ken Penara Ranenga lobby ba propos tenir invité nanga Eva invité nanga donc comme ça nga no binemité parce que bino commissaire yambi mutumara a lobby ma be pour la mutentel bosolana et comme singa no binemi donc oh ya lobby Eza ye muta lobby nga mutuna lobby te mais Ken Penara quelque part peso totali ça ra tout ça mutu ayeke pona bino bo me na F victime sera lobby ngo c'est que peut-être à mona rango non omani nga kotangela nga kutuba kombo ya mwana anate. Parce que Babiloko azoloba, eza ba bêtise. Est-ce que ye pena ya F victime ngona wana ndeni? Na habite na nyangwa mema ye asola na nani po mutu o pena osala na F victime. Il faut premièrement osana numéro di badiata bokomela naka. Approuver bino kasi directeur ya marketing ya orchestre wana za di badiata. Approuver bino laxata testo o ye na di badiata bazala ko pesa na taba. Bonsoir, bonjour, ozawa pi expliquez biso. Pour ceux qui ont le orchestre, ça fallait bazala rotinda et kende loba boy. Alex a un message et dit badiata. Pour muta rotinda eza dit badiata. Ce que approuvé bino ka salaxa conversation nini ya sa solana et dit badiata mobala nana boduga. Bon muto sola ye mo le biba sola kuna nana ketchup. So total bien mama mususu na ketchup ali ki déjà dit badiata c'est que ba solo la déjà. Na bisi o moni to respecter batu ngal zone nga komba mama nana botiango na babuzo ba ote
est-ce que mère na biso na makambo orchestre etali na nini ya soki para na makambo parler makambo orchestre za vie di yo solaka na vie di te apozolo ba F victime nazala ikuna batinda kanga mais ata numéro di badato wana ngote so ki ozwi ba musicien mo boye bazoka soif après ndule ba soulager nde komi kenga zo sala na orchestre ya na sens moko te ozomwa te na mona kuteloko ya répondre ezate po mutu mo boye oya pe mondango oyebi ndenge bapozaka mutu ba question te oyebi ndenge basalaka émission te so bako s'intéresser na nini CV na yo eza nini po ba s'intéresser na il faut atteindre moi CV oyamba ba musicien nini c'est ça. Voilà qu'un piano linga mingi o éclaircir bateau bazolanda biso na Congo température bayeba eloko nini sala ke saratola alonga F victime akomana na team wata. Est-ce que nga pena na yebo émission mobimba na yo fan de la combo ya libata mo bo bando tuna ba combo libata soit tu tokata na émission ngwana na kende okata émission te to bete o boye afingi bino bozaka na numéro yo ozaka na numéro falite ba plateau fala sara boyamba bato oyamba fali yo moto quelque part peut-être ba ke saratola zona raison. Est-ce que nga pena nde na boye na ko ya pena na zui na répondre un libata pena ya mwasi ya bongo un bula ya bongo nga na ye o poser nga ba question na bando répondre libata ya bongo vraiment mutu mo bo ana CVT yamba mutama longa na vie na yete nga siko na ya na bandi na nga ko répondre sike batu msu ba pas fali bo rende mission ya bo mafali oh donc olali no ka olamuki nakende luka nanga succès ka na sima fali pona zala ya rep ya fali pona senga fali to kanga photo andimaka oh tu eza ba faute ba vedi no liaki oh tu eza ba faute ya ba vie na biso ba dino liaki to pekisa bino to zo pekisa to lobi fio yo bino bozo kotsa na siège ya répétition fio aza aluka ba problème bozo mona place to zo kende oh tu eza siko ba faute ya ba vedi no bozo mikona bino bokendo pesa vedi no liaki mutu azala ya ne ba répétition mutu azala tambuse msu na car eza kutu makambunga na Rolex énergie na ngate na répondre libata moko boye o nga na tikala considérer te na tikala pesa ba valeur te naka ukana voix na nga likolo répondre moi libata moko boye o yozo tanga kombo bozo mikobo kendo luka vedi no liaki. Voilà Toto Radjabou, Igor Mitu Motema ya Denise, Fabiano, Yolande Dikando na kata Milouze, mais ken piano so peut totalement moquer tout moni concert au faire rigolo au tiko beta na Cameroun wana stade vide. Bato bakomo comparer na fali ke fali aleki kaka ye. Kasi bolo ba vérité. Bino bomoni bino moko mpia ka salami. Place wana boza ba image ya fali ndenge ya buka rango kutu. Ba Camerounais baloba même ba artiste ya mboka na bango batonsa yango bongo te. Mais boloba ka pe vérité. Mais bino boaka na ba micro ken balobi yo finga ka bato kumisaka fali. Toloba ka makambo fali asala kati. Toloba ka fali aleki bango. Bobo ya kasiko bango bato baloba to finga ka bango po toloba fali aleki. Bakenda meka place fali abeta kati. Au moins ndenge ba melami. Bazongeli ko beta kana ba KMS ya Kinshasa. Mais peut-être ba sala ke publicité makasi te ndenge ezalaka. Siko soki basale publicité makasi te yanga siko problème ezani. Siko soki boyebi tactique ya musique te. Boutique ya musique. Fali ayebi tactique ya musique. Fali ayebi soki na bimisi album. Aza ba numéro ba technicien nyonso basaka na ba chaîne na TV Afrique. Parce que promotion ba se limiter à te la promotion à la Kinshasa. Ça la promotion na Afrique mobimba. Pour ero kendo bete na pays mo oza na difficulté te. Parce que yo ba yebi yo pas même na Cameroun. Mais OK o bete ka musique pour prouver ba tout que fallait que na bete kuna ngape na ko bete. Au moins ndenge ba Afrique melio. Donc c'est ça. Hérité watana be pe na Togo kolela na kolela to zeli ba image ya tati. Kasi ozolo ba vérité, quelque chose ozolo beza vérité. Akoya na image ndeni. Muto asali mpia ka sal video yela bino image. Siko fallait kenda ka bimi azonga kaka na ba image. Siko il faut boter la différence. Il y a moto ya na image na mbato ba komi bomba ba image. Différence ezali. Voilà ken piana tomoni na fimbo émission ma bokoti saki wana Valdi Tambwe o azali moko pe ba panzi sango atie tanya mabedi micro pitana mabedi ya biso bilongo wana lingara site na binote bozara na problème na ye.
Bon, ye moko fi wana yebi place na lokote aya. Ponga na lokote aya lokota na kati ya Zandu. Na lokote aya na kati ya Zandu na bi mo ba tatouage no eza bien. Na mema ya internet. Donc soki ye lelo azo ignorer fimbu na fimbu yenda ozala modi. Ayebi ndenge na lokote aya, ayebi ndenge na pesa stratégie. Ayebi ndenge na salisa ba micro baladeur na bazandu na ba fazer ya yebi aboya na eme ayebi. So ngana ko bando zata na nga nalanda mutu mo ba pakola ka choko ebele ata yo moko. Peut-être pas comme na Karine on lingi subino te. Kozala na Karine comme Karine azanzambe na ye ça va. To boita est-ce que ngana boyango? Karine azanzambe na ye on s'en fout. Est-ce que ngai na boyango? Donc c'est ça. Mais qu'est-ce que na question batu mingi batu na lelo mba fona tuna yango. Est-ce que yo mo so revandi penda on reconnaîtra que Karine moko za autorité morale à YouTube? Pourquoi yo zoya la question ya salité depuis ya salité de tout na to yeba. Depuis monsieur bandi question na yo na mona mutu na makolo. Mais non, poser nga ba question ya bien, otu na nga soki autorité soki nini. Mutana makolo salité na poto place enfant des athées. Afin de passer à Badjaz, après yo zotu na question ya bêtise. Ah. Na habité. Voilà Ken Piana tozongi na mwa muke mambo le bamaki est-ce que tout n'a pas vérité pour to yeba et que to confirmer pe bato bazo na bitu est-ce que yo pose rapide numéro fali pour prendre téléphone bosolo là. Est-ce que naza na numéro fali te et talisko mokili na nini? Na biso et talisko mokili na nini? Ngana koza na numéro fali te. Est-ce que pona lo baba bien makambu fali o sala ya danger est-ce que ngaka fona za numéro na? Est-ce que tu as monate? Nami subo tu as monate. Bato fait fali azoya nango tu as monate. Batourne fali au sala tu as monate. Musique a fali nenge beta partout et quand tous les bars, tous les boîtes, tu zoyo kate. Donc est-ce que c'est il faut qu'on a un numéro fali? On a c'est n'importe quoi ma solo. Mais on dirait que de la fali on dirait tirabino kate. Votre monde a été voyage au baninga bato kende bino bokete. Voilà Ken Piana to moni héritier watana binakata Togo abeti malgré tout ba manger te to moni nengele kite mais so to ena kin awa totalement différence to moni héritier watana binaba kermesse ça va. Dernièrement to mona qui fabrique na kata kermesse il y a historique mais le roman te héritier na kermesse à Kinshasa on dirait za likolo. Kermesse c'est ça pas même idée de là prix d'entrée. Bon, na habité tout ça la part des choses, il fallait tourner aux États-Unis. Na moment ba kermesse. Bon, côté la prix à billet oyo bande ko ya poto bazofota. Kuneza basola ba 200 €, 100 €, ce qui moi muke 80 €. Bon, tokolo ba kermesse. Ya Kinshasa ezaka net en plein air, net héritier bete na bandal 3000 francs. 3000 francs en dollars, c'est $1. Siko to beta lisola mutu abeti concert ya $1 na mutu auto beta ba concert ya ba 200 300 awa concert ya $1 3000 feza mbongo ya lipa kaka osomba lipa na suka le meliti na tongo esili tout le monde a la possibilité ya kokota na concert à $1. C'est normal l'héritier ça la pleine à ba kermesse na so ba $1 oh ya kenda beta donc ça peut gravité. Est-ce que on a besoin d'artistes et nous surtout quand moi quelque chose na poche mais quand ça là déjà ma comparaison Fabregas que toi ça là qui pia kaso so qui côté héritier ça là qui plein il faut au ça la comparaison à bas prix Palme Beat Fabregas a beti on a $10 héritier beti concert na bandal il y a $1 ce qu'on a ni oh batu ba ebele c'est ça le problème donc Fabregas a reçu batu ya catégorie à $10 comme Mikolo toi na moi crise na kin batu ya $10 bakoya ebele comme batu ya $1. Donc c'est normal l'héritier ça la plaît qu'on les Fabregas. Voilà Ken Piana le so revandi yo moro penza oyo kinde mabina filé mais bina filo aza artiste abimisika mais lo bina filé wana akomi ko bude fali pupa ezi salo ndengeni. Ba koyoka nzembo ya bina filé beta nzembo ne beta na babar tout. Nga vraiment na pese félicitations. Bon non na moni place à bude na epé fali te. Qui a fandi na plateau mo boya zo bude fali non na moni angote ponga linga ko sila mutu makambo te na mona zo beta siloga mo babi
nga pe na komi osala bato surprise ndenge fali asalaka surprise bolali bolamuki boye ba fali atie eloko na marché bon bino bajournaliste bokomi wana baquestion ki azobude fali mponga soki bina fila boyi fali na 12h41 en tout cas nakotala ki mukusa bina file nakotala ki vile bina file nakosala forme na ye ya kibokate ya bina file donc yakosambwa mais jusque là non na moni place ye azofinga vraiment te. Voilà, Ken Piana, donc tu as biso pe ko chité. Pas tu as benga kaka donc vous comprenez pas tu as film te benga. Ken Piana tout monde na matanga mindondo moi problème moko créé me wana. Tout monde ça ina papa sakala ba salimo discussion wana bazo boudane eza nini. Donc tout le monde qui organisation Mundweri et les cas qui bien mais cette fois-ci organisation ya Mundondo et l'équipe bien té. Bon, l'équipe bien témoignée par artistes comédiens, peut-être bazana ba ranking na bango ba welaka. Bana ba ranking na bango ba boudane nga moyena sala commentaire mingi côté anezate. Bango baza ba artistes comédiens. Mais à côté la ba vie na so ba sakala baza ba fungola pe mutema. Nga mone komi problème ya jalousie côté la ke biso to sala théâtre liboso sai lelo c'est azo mener biso na condition de vie c'est comment tambola la ligue moi ba VP moi qui mutema mabe envers ba petit balongola kaka poto matalikolo to kitana c'est aleki na vie wana na ba condition de vie nyos aleki na succès aleki na ba condition de vie mais ba vie wana ba sala ba théâtre ya emsu ya ba danger ko leka ba c'est donc balongola kaka ki mutema mabe mais makambu na bango vraiment na kota yango vraiment na mozindo te. Voilà Ken Piana to komi na biso pe na suka moi mot de la fin na yo na ba balandi yo. Non, mot de la fin na pesa Prince Yaweli Bambote, Vieux Gauthier Mascotte, Sœur Pauline Lumumba, Adèle Joro Bago Danger. Donc Miss Margot la belle. Donc merci na yo pe d'Orcas. Merci vraiment. Voilà, merci beaucoup Ken Piana. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous Shadrack, l'homme le plus sérieux du monde. Merci à Adrisha Motomètre, Beba Zibeba. Merci à Boris et Bobo Loutou Manakati à Paris, Cédric Lema, Toto Rajabou. Hein, Toto Rajabou, Mobala Mbinga, Mobala qui toro à Belgique. Moi, la bateau Mama et Nana, Toto Rajabou, Igor Mitou, Motema Denise, Fabiano, Rishi Kapinda, R9. Donc, Mobala Mwindu Mbinga, Balobi, gardez tes noms, merci beaucoup à Maman Rosette La Fleur d'Ambour. Abonnez-vous massivement à notre chaîne Congo Température pour vos informations comme il faut. Tokutani Bongo, à la prochaine. Ciao. Mon atier, botalelanga. Congo Température, ya Maman Rosette La Fleur d'Ambour. Après avoir défilé là-bas, c'était Pola, mais cette fois-ci... Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette La Fleur d'Amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a Congo Température.